Libola démarrer penza Karine Mokondiko à faire appel à Didi Stone. Tata di wesh wesh. Namona ke soit qui penza Karine a démarré Karine a Betty Bordi na bakali dans somo. Live yo Suzanne écouter te kota la te. Live à liboso à la lamba ya rouge. Izalaki dimanche. Nazola ibno mwa 18 minutes wana. Tango baotaki kokata likambo ya tata de wesh wesh. Balobi kia kufanda na ndaku. Moi condamné avec sursis. Nda yaki kosalela la Chine live. A expliquer ki pena vi na en détail. Mais eloko na sepeli teza ki a fini mama ba Karine. Et on a pena na sepeli na ngota en tout cas côté wana bolongola nga ba parents batu na lingati. Mais côté mususu azana moi raison ya ko chapenda mayele wana po Karine pas innocente. De l'autre côté tata na biso bozo mona photo de Didi Stone wana tata penda a démarré Karine a fait Didi Stone penza moyen ti. Donc wana kutu na kochata commentaire te po kuna bino mo boko yoka denga sali penzo kaka ko sasa Didi Stone nièce ya tata de wesh wesh. Ikambuka ya appelé boti ba problème. Problème donc njoke soit ki kai et soit ki ye komona penza ke oui Didi vraiment béni vraiment la tata de wesh wesh. Ce qui peut l'okuta et ce qui peut à solo kai mais toi qui ne pas être zongi pai tata de wesh wesh pas za makambo asa penzo makambo kama mwa phrase mukie e boti ba live na bakashu o wozomona omoni bakali wana lo koti kaini bakashu atie bango na Didi a tumbi franchement boza na ba énergie ngai live ata 10 minutes na kokate bide bo sala 3 heures de na live ozo finga ngo kote la en classe côté kuna gel cho mufingi munene Karine kuta finga kataza ande na ba qualification kufinga moko intelligemment non ka Karine ofinga te liboli ka non na yokate adzwaka muto a décrire description Karine de soi kama casse côté oyo la tata de wesh wesh ya mélangeaka nyonso azo décrire azo finga nyonso na kati yo mama réseaux sociaux immoralité hein? Bon bref pasa mikolo bébé wana zate kobana lisanti la tata de wesh wesh ba ono so ba majeur ba mature adite la mukalo bia kofinga na réseaux sociaux ngana na pixai tuzota kaka mo s'abonner na chaîne na ngai bolanda video ngape na Hollanda bozo koko sipoto ko mona nga libanda te la Chine na yebesaki bino boko ko sipoto mona nga te bo benga lokolo combinaison ya ko ça se représenter awa oh malembe ko yaya boko kate bondima kiteke zanga ba maman nyonso bakota ba jeune prière ba maman nyonso ba sambeli pona nga yo kasi ba prière na bango ko kende kaka be akaka boya bati kaka be prière ekei te oh bozo kokate na belle la victoire te pourquoi juge apeki singa na loba victoire apeki singa ite yaya tozana ba papier nyonso komami na kati yaya nazana 2 ans na nga ya 6 ya 100 ko finga mutoto wuti na na guerre 100 ko proche ye na loba pe kombo na ete e ko yaka pe jamais na 6 na nga ya 2 ans e sika bitumbeza na ko zala te nazala pe sika bitumbeza te nga Chantal na ba vie na nga normal na kenda pe banganda te na luka be makambu te 6 na nga mois ya bracelet non ça là 6 mois tant que je respecte 4 mois que tu as belé ba 4 chaînes toi na mboka loi batu bazo ba nazanga ba kamadu ku bazanga ba bracelet na ndaku na nga na mona mobali na nga na mona mwana nga na ali ya fufu na ali ya fungwa na kena bimi pe libanda na moni bisenga mokili ya oh merci monsieur le juge ko tozana poto ba pesa ka mutu te ko to chiki ye libanda po mwana na za maladi lukuta ya awa za mikili bazwaka mutu akesali yoma aucho bota mwana lobi bazuya koti boloko bebe atikali aza mboka loto na France pe ba live na ngandenge zabo eza bien capité biso ti tozwaki ba avocat moins d'erreur avocat moins d'erreur
Juge Azali bon matin, à mon konzambo, quand on a tout après, c'est une punition. Oui, c'est la loi. Tant qu'on respecte l'État, l'État, quand on a gaffe, tu vas payer ça. Ça, c'est la loi. Bien sûr. Ah, moutorobangi sa moutazate. Ah, babanga ka Gigi, nanzambe. Vous avez bien attendu? Ah, watobanga kaka Gigi, nanzambe, ne tozalaki kuna biso na so tozalaki bana bwana boy. Loi oh, juge appelle biso, toko respecter ngo tu peine aussi là. Ya, 2 ans de succès. 2 ans de succès. Juge appelle biso pour 5 ans yango to passer contrôle judiciaire et année sur kenda ko signer. Na bundate ya. Na respecter mibeko. Commissariat tindi rapport à contrôle judiciaire. Contrôle judiciaire n'a pas créé Pompadour. Après si rapport pas juge. Juge tanginyo so. Ah juge tika mutu. C'est pour moi na zo bela au moins na zo tiste. Et si pas qui loi na bino ya nini? Et si ka nini balobaki la capricieuse. Et si ka nini oyo juge alobaki que moi na nga zo tiste. En tout cas bozonga pas juge. On connaît les lois. Bon quand on ça juge donc maman n'a zana ko défendre moi na été. Ba ko kosele makambu ke moi na zo tiste. Sikoyo yango ba ke panja sangwa lo bezate lukuta ya bozonga sanga ki sasa. Mukanda 10 ans ya ngunde vanda kala. La maman de française, ma première fille, elle a 24 ans. Mukanda est tonga ba français vanda. Moi na ngami balé 21 ans, mukanda ba français tonga vanda. Moi na misa tout Trévis mukaya Sergine à 13 ans, mukanda ba française et vanda ya tonga. Dans maman ba sans papier te. Nazanga moi na koli na poto. Juge atalité. Juge atalo moi na poto. Juge atali ke bino a contribuer à la poto moi na poto abote ba na poto le territoire français. OK ya. Bobi misalanga papier sika ba comment ki kuna Trévis azotiste. Papier zate. Bato nyoso mazaki na tribunal. Ba yoko commenter na mato ina bango. Ah. Tozala ki belé tribunal zaki ya polele. Sika ni juge bien avocat lobi ke moi nazotiste. Et si kanini bobi misala biso preuve ata audio to yoka. En tout cas bato bobota bana botiste bobota bana babizenge en tout cas bonne chance na bino. Kobota ko mwana autiste po congolais a tellement zoba. Sola mso ba déclarer mwana na poto handicapé congolais a zoba. Omoni biso na poto awa na loi français ata linzaka no katani ba bengo handicapé. Ata linzaka pambe katani. Linzaka no katani tadi ata lisapi ya pa moment lisapi kaka oyo soka katani kaka. Et pas François handicapé. Handicapé, ça a na betape. Comme botiste, et ça a étape. Ya bo tapoter lenga live, bo partager lenga live. Bo tapoter lenga live, bo partager lenga live. Liberté na oyo, batu ba koki liberté te. Liberté oyo, Karine a koki liberté na ngaite. Karine a koki liberté na ngaite. Ya bo bunda na biso nga ba kanga ngai Karine. Nana yebisio po na yebini na sali nini Karine. Oyo ko sepela na mawam na passe ya muninga. Yo Karine. Yo, Karine Mbolina lokolo combinaison. Fia tika plainte dans désert. Juge peki singa bordir te bordir bozoba bordir. On a bisi bino. Eh, souti nande na vanda kuna bracelet. Me blu boko kanga ite. Boko kokate. Yo, 9 mois batia moi si 9 mois zemi na libumu moi na ke botama. Bongo ngai. Liberté na ngada 9 mois. Depuis da 6 mois on a respecté loi ya juge. Ya ye sengo na zala ngo yeba te ya. Bakaranga la 4000 na mona trevisité. Karine intazu ma colonel mine na rien na statique tok pour muta blesser Karine ezangai. Ngamu na tia Karine mupanzi. Karine o sala barando na batu. Ya ba tapoter ko ya dossier zali. Tapoter le biso live di partager di. Ici c'est Chantal Bola ma paradis Mokambi. Wa ekolo ma pata. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh reine. Ya bo konta ki bo nganga pona kota prison hein. Boyebi. Boboaka ki ba photo, bokena ba pile, boboaki ba maki partout. Nyoso to localiser, na localiser. Ba prophète, o eza Eli, o simba mina nzambe na maboko nzambe muto raté. Na étoile, na mpifo ya nga mama na ngam botanga na tata nga. Là na banda mamba vie sur les réseaux sociaux musiciens fulanga te na bima liyebo nga moko na fulama. Là na msa na liyebo nga moko jalousie na binonde. Ezaka jalousie. Entre parmi vous, ngande mnazalaka boye, naza succès. Entre parmi vous, je suis aimé. Entre parmi vous, je suis chroniqueur. Chroniqueuse, Chantal Bola, Maman Paradis. Vous comprenez? Voilà la fille qui dérange. Banda côté internet, succès sans qui si dit, ça n'a blanche qui la fille fraîcheur. Succès sans quoi? Bokota ba marabu, bokota bonganga, pour bozo ba succès, bolala na bedingo, pour bozo ba succès. Mais Chantal Bola ngeso, succès sans quoi? Na la muka la comme star.
idéologie ezalaka na blanche kino la fille fraîcheur tovandi tolingi boule yo nde nini yo sikoyo olobaka mpe bien rando vérité mwana bakokoka te nde bamona nga boye rando asepeli komona mama paradis rando vérité mwana bazokoka te nde bazomona Chantal Bola balingaki nazala na Fleury Morogisi balingaki nazala na 4 mire juge atikaka mutu libanda te mpo mwana azotiste bien mwana asali boye lukuta loi ya France soko sali mabe sengo beta boloko ko beta boloko oza na mwana kizengi oza na mwana ya baba oza na mwana autiste oza na mwana ya bebe ucho sumba siko na maternité po toza na France ba foyer zali ba éducateur bazali oyo lelo mundele soka longoli mwana na maboko yoke boloko bakotinda soko oza na muta ko boko la mwana te mwana ko kende foyer famille d'accueil awa mundela zala organisé mundela ko yokela mutu mawate pa muta kende boloko pa yokele mampona mwana archi faux chacha bakanga kaina mwana 6 mois akenda boloko bébé 6 mois babwa na boloko pas de distraction. Karine, tu es convoquée à Paradis à Bastar. Viens ici, bébé. Karine, ma cambo elle est bandeur yo salarate. Oyo okota ntsoki. Ki borolo news. Ya ki bo ya ki borolo news. Karine, ma cambo yo salate ya yuta Facebook. Et yuta Facebook Karine. Ya bocha la ba cadeau. Pesa la ba chinois passe ya. Ba live na bango zanga ba cadeau. Ozana muto ko beta tolo na fête TikTok zo ba cadeau ko Chantal Bola. Banda TikTok na ya, tipene no kite TikTok. Bozana muto zo ba cadeau ko langa. To bi misaba liste ba cadeau. To bi misaba mbongo ni ko tana ba compte. O soit disanga numéro 1, Mukinza. Karine mo compte Mukinza ozana muto tela ko lion yo. Bokenda so bo moni Chantal Bola mire yindi. Wala boke bo bengana ba chinois nyoso ba buriki bo bengani ya ende ezawa. Esala soni na mame ozana live to sangisa tala bata ko sangisa oyo. Tala bata ko sangisa ka yaya. Bozanga ba cadeau. O mira Chantal Bola ngeso. Ozo comprendre. Juge ebi ke na influenceuse. Bon, mino fala bo bisa juge ko asala ka suba live te. Ce qui juge autorisé bino. Nozo ko bozo lo bebele. Ba pekisi même ba live Karine. Lokolo munene yaya okobeta baudi okofinga ma awa yaya biso dossier za rokanga boloko nga nazo beta ngo boko bangisa mutu te boko komisa mutu traumatisé te tozaka na mibeko ya jiji ko proche mutu te vembui ndeko nga mongo oui ndeko na vembui na monaki mbongo tshela ki ornela na compte merci mbongo champagne yaki mobondo vembui mwasa muta mbongo na ba vembui ba pesi ba mbongo ba champagne koti na désordre diva lolo ya ba diva abwaki 600 € na désordre di yo ozo comprendre cadeau na mira paradis tina ko kata tina ko sukisa pa cadeau po bango bazwaka ba cadeau te vous savez qu'il y a pas de cadeau là-bas à la Chine hein? Ici c'est Chantal Bola muto bangisa mutu te awa juge sa kataki dossier za rokanga o porter plainte na kombo nanga ba pekisa ki ba komba batwa juge apekisa ki personne ne veut parler de personne mais vous parlez de moi vous commencez déjà à parler de moi na yoko peuple congolais na yoko tchabino ba témoin juge apekisa ki Karine ozo tchaba tunerere Karine deuxième tour yonde mtoko kende boloko Karine kobanga te yaya nganzela boloko belinga bolukanga nazate bolukinga na mulili esimbite bolukinga bipa ibiso bisimbite ya na vandika na kicha bokonzi bakanga mutu te opoza na mwana bebe aza na mwana kizengi o mwana natanga soi mwana koma mukolo arobota bakoko te poza kizengi bana babizengi te oza na mwana kizengi oza na mwana normal soko buki mibeko ya loi ko kanga ya boko na boloko oke futa ba mandi nokuna. C'est la loi. Awa mutoko bangi. C'est la loi. Nazana doit défendre Chandé moi nanga Travis Makanzu. J'ai le droit. Mutoko défendre moi nana été. Tout le monde a été. Beaucoup c'est la moi nanga makamazo chiste. Beaucoup c'est moi nanga makamazo chiste. Na défendre été point. Pourquoi na défendre été? Na mwana pesi mo pesi rapport pas juge ya kainga. Mo mosala na juge on minoko na bino be koko na bino. Toko la ko ya moko. Oh, mutatangi lwa na ya katelinga lwa na sa prison ngati. Lisumo nga na salaki. Mabe o leta kizenga. Non sala makamunanga. Leta ya bigi na salaka te. Pona karanga tchanga na boloko te. Ba tchanga na ba tchinga na boloko po na sana mwana autiste. Mwana autiste ba pesa no ba papeke mwana autiste.
bino so mona Travis azo loba wa Travis na ba anglais lobaka bana autiste ba lobaka ba anglais bana ba bizengi ba lobaka ba anglais to mona ba musu bana ba bizengi awa ba lobaka te tya kokufa akobota ka te kosala ke loko te po za kizengi bana ini chili na ya kolobela mama mwana na ngai te mwana nga mona boti juge ebiki na boti na dibumu na nga na défendre mwana na nga te po ba ko zonga ba tienga na prison po to ko mga gisasa bo changer France bo ko tshona gisasa bo bemwa na France ya po juge za zoba na koma ku jugement na retard bandeko kindo kia ba train na koma jugement si bakati na olela bandeko na so na olela bien ngai na kufi na ke prison ngai bali ngai di bakoki ngai mongona linga ko isanga nzamba lobite ba prière on so biso to sali na yo pe motema no malamu Chantal osale loko te na koma jugement Cécile avocat na ngai il était là mais c'est le juge là moninga peskas ko loi na ngabo madame Mpongo tu es condamné 2 ans de sursis 9 mois de bracelet électrique nazaka bwe nazoka ba mi beko pa mais ce juge oya condamné ngai nandenge ba monaki juge a condamné nga oui je l'accepte et je veux faire nazaka pas juge oui madame 2 ans de sursis prison te de sursis ba buriki sursis ngel l'accès et sika bitumba o batu bazo bunda yo ko zalate ngapa na zalana sika batu bitumba te na ko kono kuma batu babunda te na muta somo magina mkuwa moko et sika batu bazo sala makamuna ba makila kuna nde bazo zokana na ko zalate oui siksi ba pesa mutu yangwana oui mutu obo kani na yikambu o biso to pesa mino interdiction ko tanga kombo na ete makambu na ekolanda kate même yepe ba yebisa ki yebiso be kombo na biso tanga te avocat yebisa ki avocat mutu na ye oui na tanga ka déjà te petit na kokufa soki na mati na train muto juge apekisa ki nga zali wana na kokota wana te na kita na train wana na zali train mususu oui mais y'a ko défendre moi nga lukuta benini ngala y'a poto pona sale la mutu ah bon bo boule ndenge bozo boule alors ça vous pensez comme vous penserez hein nazo beta peine na ngai nga vi na mobimba na sale la bana na ngai na sale la mutu te na sala ka mbongo pona bana na nga yongo baza bien na sombe la ba sapa tout babiloko baza bien alors on est la mèche azui mèche ok voilà pona zo kamwa likambo ndenge nika bino Chantal ndenge ni bino kaka ngai makambo elekaka ezalaka 4 personnes ndenge bino kaka ngai kaka chance lupemba pouvoir ya bakoko mvulunzi kimbangu na kati ya bilenge maite esekila mama na kombo na Marie-Thérèse Ekila Elima Nasuka moi-même je m'appelle Chantal Bola kutu na yiba kombo famille kombo na ngashi Mpongo longange Mpongo ezambisi nazando ya koko langa boti mama na ngai koko langa zala sama bele batu bakufa balamaka babundele kinga bitumba naza Mpongo nazambisi na kimaka na mai nazambisi okokanga te na mbisi na Mpongo awa tuana mboka poto yo mutoza ozolandanga kokasa te soke beta mutu beko zokisa mutu pota wana mwana bebe buza mwana gizengi jija rokelo mawate oke beta peni na boloko so jija beko kende boloko kende baninga batika bana ba 6 mois bakenda ba boloko ba musuku na bazemi bazana ba boloko basa bazemi ya zemi mwasa zemi azana boloko so ba botu ba récupérer mwana awa pa jija zakate so jija kangio ke ndenge zawana azana mwana to chika ete bazana ba foyer ba place bana bazana famille d'accueil ba place bana mundela zalaka organiser so yi mundela chiki o libanda po lo esengi ba chika o libanda beta peni na yesa peni kokota boloko te betango na beta boloko na ya ndaku je suis chez moi na beta boloko na komona bato na moni ba voisin na moni yanga mobali na moni yanga bana na ketika mwana nga na classe vembu ina bengi vembu kinga sana so chef d'état major na bengi yewaso na bengi ba musicaire na bengi red na za na droit ko sala nyonso mais ba privé nga kaka liberté les bisu ba ko pesa nga selon ndem na za pe na zo kende ko luka musala nazo kende ko banda musala na nga soki na bandi musala bando tala neti nga na sala na maison de retraite na banda ka 7h tu 19h donc ba pesi nga 7h tu 19h siko bo mona te
maison de retraite ezalaka 7h30 19h30 nazozonga mosala na maison de retraite bajour oyo ngai na bando kosala te ya 3 jours ya repos le mosusu juge andopesanga jour wana vanda na ndako mais toza na poto toza na badémarche kosala badémarche tant que na respecte loi 2 ans ya succès na kutu bapesanga kutu 5 ans nakenda kosigner na commissariat mbila azwanga na gafi te 5 ans ya 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Nakenda ko signer na commissariat. Bazwanga na gafte. Tu ne l'as passé pas juge mokonza mboka. Donc na ko respecter loi. Na sa pe muta bitumbate, na sa na pe muta ba menace, na sa na muta na lobaka. Mama bordure. Oyo tumbolika na fia kolio. Mwana ti Karine mokonzi akoka ngate. Po Karine a sal molokolo combinaison na peso ku valeur na bengo Karine mokonzi. Eloko salito na silisa ke pouvoir oyo. Yo na ba fini nyonso ya media. Ngam na silisa out. Omeka ko sala rando na batu nyonso. Olingi na fulo poani. Na fulote. Ozanga no succès. Karine comment odiembelanga. Po baloba ki munta sala makambu na ye. Baloba ki munta sala makambu na ye. Karine comment odiembela succès pananga. Yo ba ko sala numéro 1. Nga na posta numéro 1 te mama. Yo numéro 1. Olembi ko somba bikeko. Yo somba ba view. Olembi yeya. Pona YouTube po tala masute Karine. Yeya, olembi ko somba ba j'aime. Ora ki somme mukolo na 10 millions de j'aime. C'est Chantal Bolangeso te qui wa Congo. Ma paradis. Na lega ko na pouvoir. Mais comme yo wole la numéro 1 soir. Nga ma paradis. Petit nanga le kolo combinaison. Petit nanga zanga jo. Et tout nzombo. Petit nanga combinaison. Oh ikula humilié tata mwana na humilié yebo na misu ya batu to buki yo mapapu yo so mona didiston ba humilié yo za na voice de didiston yo tient na terrain o za na voice de didiston yo tient na terrain voice nini o atikala ka mutu message na kisasa buriki tala buriki o didiston ko bokolo na ba koko na ba génération na ba kokoloko na ye o luka ma welisi ya abengo mama na ndene loko wa salité yo. Et là, il y a aussi via le pain à mon fleuri. Au moins, il y a 1 million de missions qui ont été la conférence de presse. Au moins, il y a 1 million de au lingo, il y a la soupe pour la pembe. Bien, va t'asseoir là-bas comme tout le monde. Au moins, il y a 1 million. Quand il y a un disque, t'as l'esprit. Via le pain à mon fleuri. Au yo, mais quand on déconne, moutara non, le pain à mon fleuri, ça. Yo, connaissez. Moi, on boit. Yo. Mwana mboa oyo mutakala lupanga mo flereza ezate moko za biloba loba balongola musique na terrain balongola na YouTube iyo viens mpanga mo flera to bengano kala théâtre bengana ki otabisa voilà ba o sane to yana mama kolowana ya mabene to ko vanda pembene a bengana mso to mona na conférence de presse to monda bengana bi kende ko vanda kunde na batunyos loko zo fungola mbango fie tula oyo ngozo tula te et tula nzombo yo ba leader ngo po bimana bango to yeba ba kombo te yo bimana ba leader yo bimana ba talako yo bilanga ba talako yo bilanga ba musicien yo na leader yo bimana yo otanga na biso ba kombo ba leader ngo yo muta tembo banga makambu te yo finga ba musicien o zata na courage mu komsute o ko yebe se musicien yo bimana ya leader polo ba didi sala bengo mama na ndeni vie mon frère yebi yo ya so comment makako ba peso bitabe ya suka na bitabe ko ya tala makako ba pesa ke bitabe partout ba longoli e kaposo ta te loko yo moni na dokisio 24 heures d'état na komba Chantal Bolangeso petit ko sala ba minene te o sala mutu no wa cadre ka o bien c'est moi o yebit yo sala ba minene yo lozo solanga ke biso to za na conseil ya za na conseil te bourri ki ni ya membe si le ba conseil na kota na vie. Yo la première fois que tu as Brexit. Qui visité Brexit et t'as comme chucho. Yo la première fois que tu as Brexit. Yo va conseiller la côté la poto. T'as la bléda on a comparé dans un imbécile. On va s'en être un camarade non. Yo un camarade non te. Te loko salito fia nuno fia gata. Te loko muta boulé na mutu concert. Te loko muta zo boulé maman mwana. Et avant de zo boulé que a kozala na concert te. Ngana zala na zala te. Na zala délicace. Bonga zo lokola yo bourrique le roi yo. Bokenda concert et dila serena na zalate o yoka na mato inot. O yoka be yoka te. Bourrique. Yo za le lokola ba di diston yo non zan le lokwa salité génération na famille.
Maman balate, papa balate, moi balate, noko balate, oncle balate, moko balate. Didison babala maman Didison. Et t'es loco yo. T'es loco. Nabi a chose bala Didison ke moi no tata boaka bongo yo. T'as la fille bourriki, t'as la ba bourriki. Yo, oso bien placé. Tu es bien placé chez moi. Dans le lobby, là, on se fait la mbang, on se fait la Didiston, que t'as la moine, papa, ça n'a mokili, mais bah, kata posa, robeng, bah, passe la kata posa, bah, papa, ça la kate, yo, bon, qu'on a un exemple. Moi, ne vendine nandaku. Papa, n'a un nani. Yo, bah, boire moi, dans 6 mois. Mais Didiston, on a ma boca tatana, et bourrique. Quand tu parles, au vendegis panda, dans banda never, au vendi mambozo, bah, y'en bourrique, il y a même imbécile. Mwana mboa fosa la mwana mboa poza na makanisi oyo ofana na kiti batu makanisi 3 heures du temps ozolo ba mamba bien ozolo ba mamba ba mboa azana cerveau chien cerveau piki boule iyo mwana nono zane na kata maboko wana tata sundole na 6 mois Didiston akona maboko tata na Didiston boni kiento na mwana muninga bo yo bota Didiston yo mama Didiston mukolo soko bota nzamba pesa ko mabota va go bota mwana kwa Didiston ti yo soko sonite yo o vando sola Didiston mwana no bota Didit ta koko oyo yo swadi za kutalia za mkono yo me na aji tala yo mwana na aji Didiston za yo zalaka wapi yo na aja Didiston za bien mama na ona aja Didiston za vini na banda ko sala petit wali boso batama yele petit keba onge so Chantal Bola weke kwa Congo petit bourrique ke kota ba ko alphabet yo na aji yo zana ngo aja Didiston na aja Didiston yo na aja ndo sanin ola na bala samba ola na ba drum na ba guitar bourrique imbécile mwana mboa bambwa mibale basangisi zemi baboti tono vidi dembwa basangisi zemi baboti yo pode yo bute pa mbwa papa mbwa mama mbwa yo Didiston akole pa tata na mwana no ozana maboko mwana no ozana maboko mwana no ozana maboko na suka makasi wana yo tata na za na Suisse ata anniversaire babenga rabinote basundole na 6 mois Didi akole pa tata na petit na nga eza jalousie petit moni jalousie na ebimi ya poisson ndoki petit yo quoi ça Chantal Bola te onge so petit ça c'est le tata de wesh yo moi nos années na maboko tata ki mena 6 mois yo na âge de Didiston odola na la samba na ba guidar ola na ba Bill Clinton olala na comme on est nani oh nani musicien na tana maison me ba misa balala Bill Clinton ya lala yo oh na JDT mulopa lala yo oh nani kuna msusu na liboga alala yo oh na donc qu'est-ce moko moi na âge de Didiston yo na kasa ba panzo makolo po mama no zagi mboa papa no pa za mboa ozana éducation te mboa boti mona na odike mwana zaka wu na ba porta ndaka batu wu oke ndo luka mukua partout oke luka mukua tala mwana mbwa nga funa mbanga lo bana bato o nzamba tindi na mokili iyo na age ya Didiston yo zako la na ba mbwati na la samba na ba niao mwana libanda fazer tala mo fazo yo za na génération ba kokolo batu bana via Didiston baza yo moko tata sundolo na mwana yo sola Didiston mamba papa nana ebite ke Koffi Olomide za papa Didiston nana ebite yo sikoso ba bige mwana na o tata nani mwana za ya tato plutôt mo ya yete mo batia na batuyo mo yo o sola mamba bana yo mo zo kolisa mwana o tata zata fa abandonner na ndako yo za na fa bâtard. Comment nga na message na nga peuple congolais que Didi na ngai a souhaité ngai tata a soutenir tata na ye. Comment vous soignez jusqu'à niveau, jusqu'au point? Bon, Bakali, vous avez dit tata Didiston, vous ça semble. Bakali, principe, ma quoi ya, point nini quoi ya frère nangai, point nini pardon. Oh, motika mamba basi, bimala mamba basi. Nini quoi, on va qu'on le TikTok te Bakali, on va qu'on le TikTok. Surtout pour la caméra on est. Oh, ça non net quoi ya, comme nini boy comme le gars a problème. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Nous ça la bajana pour ça la kana bajana pour ça la kana tout ça kana bajana nous ça la bajana pas nanga. Eh, oyebi ko ça bajana pas nanga, je te dois du respect. Remets-moi mon respect ya. Eh ya, je te dois du respect. Remets-moi mon respect. Bajana nous ça la kana que mutu ça la problème il y a le combinaison yo ça to chapwa te. Ah ouais les kato yebi mo ko les katé ya. Ah oui ya. Réfléchir ça va pas passer.
bolinga papa benga bino ba yayate tako bengo pe vie bina ko bengo pe la kombo no za kana na signe respect na on peut sortir que moi na mobile ya bima vraiment na chemin nga bima ya po na mona bino so baba ndoki bo souhaiter nga likamba mabe aw ya non c'est pas la tam qui était non c'est pas la bima vraiment bima Bima na chemin là c'est pas normal. Et ça normal la tam qui était. Pour ça la bagina banda ça la karaté ça la mutosa na rando na lo combinaison yo yene ti comme siko neti ozokota ale yo mwana mobali boko mo chapote ngala sala mama bonte o mona ngala za kanga mo Chantal Bolangiso na yena dobeni makamu nanga oyebi ke na tata di distance on s'assemble do yo pesa comme be bakalinde za tata di distance ça te fait mal quoi ti boko mo luka to benga di distance bossa aro yamba binote azala niveau na binote ok ya yango pesi le lomboli na di boma molina mbana sima luka ka bata bien o meno ko zana na muta bien te chose ki mutu moza ki charisme o timba o solo ko mamba di distante o ko beta kara poza ngai ba pesi ngani mbote yote o yote e sopio peuple comment boza la témoin makambo nyoso zoleka boza la témoin mutu na ye ko lo bamba di distante ngam na ye ko lo ba di distante souhaitenga sa kombo na yesa balo makamune me muta fâché lobi na tole na tonga ya fini di distance na mama bango ba sali le côté a lobi bi loba moko boye suko mela ka diamba peteni na ngosala ko bongo mai kaka cerveau beba mutasa ko bongo beko lala libanda fazer ayo ko finga mwana bato sali ate le côté bandeko mbula yo banda ko finga mama lia yo soit disant ko olala papa mo fleuri yo mon ndoko lobaka s'engage que toi maman lia zo na téléphone sur lui non maman lia sur les réseaux sociaux pour l'information on a yebiso il parle pas avec les filles des réseaux sociaux mythomane yelanga comme yo bilanga ke na ko yana poko na lambela mwana misili na lambela mwana mitu abato ya koko sompo o bomba na congélateur cho yaga na poko réponse ya poko na ya live ya lelo eza lobby o yebi pe batamayele bazao zoba buriki yela biso voir maman lia obo solina maman lia o yela biso voya cousin te ya cousine te yela biso bo lobi ko solina mama lia na téléphone yela biso voya mama lia le azo solina na téléphone le azo yebisa yo boni ki jalousie boyo ko ya ozolu ko matière partout ozolu ko matière partout boni so sile ki bozaki na actualité yo ko diembela na actualité nga to yebi ko diembelinga o so sile ki mutozo tanga kombo na ote mutozo lobela ote ya o yo ko koso ko betela to babordi o yo ko kosa po ko diembela kana matière na nga ya matière brasileuse ya yote ezande ya ngai mwana mama ise ya yote boni ko diembela be so manga na diembela na likambu nao mwana mbua na zoro bana yo so manga na diembela na likambu nao au bon jalousie boy complexe boy comment vous avez un complexe boy est-ce que numéro vous avez un complexe comment vous êtes complexé à ma casse ya mwana mukyo ko boto ko mema nef mwana libumu na yo ko finga mwana na tongo lelo ebe kite kaza mutu munene na Congo mwana yo ko finga salu eloko te wow bon soki na ko ba ke maman Denise a souhaité nga kasi maman Denise a souhaité nga courage na ko lo babongo noko ko lo ba ki mamba bed à jour bon be so bed à jour dans un pesé te na carnet na yo Alisa a carnet d'adresse nao. Oyo le besoin na boss avec d'ajout. On a boss le quoi avec d'ajout. Pour la information na yo, mon papa avec d'ajout tinde la ka mon bon, te ka mon solo na te bisonyaso. Oza mutali boma. Osala makambo bon point. Osala ba mon na neti yo muto za ba contact na bato no kosi. Ngaba na liaga loko papa avec d'ajout. Pour nous le kuta boy comment moi seul. On ça ndenge nini dans ba relation moi toujours ça la relation nyoka on ça la publicité nyoka longo ngape nazo sala ngo ça veut dire yo zwa ke loko ngona zwa ke loko mi mona ka danger te yo ngulu mbwa mwana mbwa ana cerveau en tabac on ça la ba danger bon point ni no mama oser loko tout ça la danger ba yeba ba mona ke oza danger mo na danger te conscience ne bi ko za danger te donc le mama be danger point yo moko ya mbonga beda ju mwana mbua ni ya makizengi kwa beda ju